RDC, tous les corps merci bien midi, bah bon, ça pour la émission à sur www.zoomel.com. Donc si vous voté pour été, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à bino on ça landa, les lots pour meli bino basango pour beaucoup landa na mukolo elo, et pour les bino te boza la kaka pour vendre des boyaux kanini pour meli bino pour été bicho vous allez site oyo tous allez consulter information dans source on a quoi informer bino, paye toujours à partir pour y monter, paye tout pour ça bino ba makambo ningi ezali komika na ningi ya vérité. Yango été tout singi na bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel.com vous allez la site pour vendre des na moment oyo beaucoup zo basango na bino vous allez causer là. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino makambo oyo bandeko babolingo esali ngai kokamwa pe na ndimaki te ngai mama Rosalie ko vivre ba événement oyo ngai moko ti sikoyo nazali kondima te. Bandeko babolingo komona ete tango tokanisaka ete soki lelo ba combattant bazali kosala ba trouble banini, tango tolobaka ete autorisation eutaka kaka ba opposant congolais moto bazali kopesa bango ba mitu makasi bato mingi bandimaka te. Mais lelo oyo bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete ebongi malamu bino moko bomeka kolanda mwa elema moko oyo tobombelaki bino oyo ezali kotalisa ete bademokrate ya lobi oyo balobaki ete bango nde bademokrate, lelo toyebi te soki tokobenga bango bademokrate to tokobenga bango na kombo nini. Bandeko, un démocrate azali kotolérer point de vue ya baninga. Un démocrate akoki kozala na motema mabe te tango moninga azali kopesa point de vue na ye, il faut andima yango. Mais lelo ba démocrate ya lelo bandeko tozali kokamwa. Tozali koyeba te modèle ya ba démocrate oyo lelo bazali ko se présenter liboso na biso. Pona koloba ete bango nde bazali ba démocrate, mais toye komona lelo vraiment Joseph Kabila nde azali un vrai démocrate. Pona nini bandeko toko kende mosika te bandeko babolingo toko tiela bino eloko moko tango toyebisaka bino ete Papa Etienne Tshisekedi biloko asalaka na CC okondima te, mais Dieu merci ba filmaki mwa ba elema moko boye kaka na kidiba babosanaki kolongola mwa elema wana batiki yango. Papa Etienne Tshisekedi ndenge tozali koloba boye donc atikali penza bolumbu liboso ya bato nyonso pe bato nyonso bakamwe pe bandimi te. Papa Etienne Tshisekedi akomi ko accepter l'inacceptable. Bandeko oyo biso nyonso tozali kotuna oyo nyonso tozali kaka po ete likambo ya mabonza nde lokola azali kosala ete po ete bakangisela eba mabonza, donc il faut andimaka nyonso ata bakomba ata basali mabe il faut andimaka. Bandeko nakokende mosika te bolanda elema oyo Papa Etienne Tshisekedi ndenge modele andimeli likambo wana ndenge ya approuve yango bandeko kokamwa bandeko ngai moko kutu ezolekela ngai kimpelekese na kosenga kuna na régie ba image s'il vous plaît. na tango wana te ko petisa musique ba beta sur musique ya wate police na ma. Oui, merci papa. na tango wana te ko petisa musique ba beta sur musique ya wate police na ma. Oui, merci papa.
bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bino moko bouti koyoka un démocrate moto oyo balobi ete yende asimbi démocratie na maboko mais azali koapprouve bamakambo mosusu oyo bana ya kuluna baza kosala oyo azali koloba ete ndenge bakombatant bapekisi miziki ezali malamu bandeko na kamwe elekeli ngai tango nayoki likambo ngai mama ozali bapwala sama peke telemi bandeko pe na mituni nalobi ete Kongo yango moto nyonso tu soki azali kolanda intérêt na ye abosani meme na makambo oyo bazali mibeko ezali kotalisa démocratie. Est-ce que un démocrate akoki kondima bato ba privé liberté ya baninga pe azali koloba ete bosali bien kokamwa bandeko papa Roger na pesi yo maloba Mama Rosalie lelo penza nandimi que Joseph Kabila azali un vrai démocrate. Joseph Kabila azali un vrai démocrate parce que tout le monde qui même tango yemoko papa Tshisekedi asali discours na stade papa Raphaël. Marie-Paul akendeki kobeta kuna pe to moni même ndenge Marie-Paul alekaki liboso ya ba caméra sali ba déclaration na ye. Mais totikali komona te sika Joseph Kabila tindi bato ba luka Marie-Paul ou bien ba menacer Marie-Paul non. Marie-Paul azali libre azali ko circuler librement. Donc Joseph Kabila telisi ete moto nyonso tu na Congo akoki kosala choix na ye mais botale pa ya papa Etienne Tshisekedi bazali kopesa ye rapport ndenge nini batu oyo to bana ya kuluna bakendeki kosala trouble na concert ya Werason yoka papa Etienne Tshisekedi azali ko approuver yango alobi bien ko bandeko babolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko. En tout cas, soki mutu azali koluka intérêt andimaka kaka nyonso bandeko na andimaki teke moto lokola papa Etienne Tshisekedi un démocrate baza kopesa ye po aloba ta non bandeko bozali bino nyonso bana Congo botika koboma na bino moto oyo biso tozali na besoin akilongwa na pouvoir ezali nde Joseph Kabila soutenir ngai po ete ngai nde nazwa bokonzi mais botika bandeko na bino ba musicien bozela kaka ba élection bongo boya ko voter ngai mais botika ko boma na bino non mais alobi mais bien ko ndenga lobeli yango bien ko bandeko un démocrate yango na toza koloba ete oyebi kozanga mbongo na mokiliko ekoki kotinda moto asala n'importe quoi pe naza kokamwa bandeko vraiment non papa Etienne Tshisekedi aza kotia bato ebele na erreur mais toloba nini eza kosenga siko peuple congolais moto na moto azala mayele asala examen de conscience boza komona ezaka basinya mike oyo nzambe aza kolakisa biso mais mingi baza kokangila yango miso mais ndenge toza koyebisa bino bandeko bozo kosala erreur boza nde kolala pongi mingi bazali koyeba te ke Joseph Kabila aza kodoubler mandat oyo ete peuple azali déjà sensibilisé sur tous les plans pe Joseph Kabila akolonga Joseph Kabila tolobi yango akolonga mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti komona mais sikoyo motuna ezali boye awa ye papa Etienne Tshisekedi alobi ete ezali malamu ndenge ete bakombata baboyi miziki mokolo ye pa kozwa pouvoir donc ba musicien wana pe bavanda babeta lisusu miziki te miziki pe ebeta te po ete ye azali kokanisa ete ye nde soki azwi bokonzi donc makambo nyonso tu nde ezongi mais bamusicien wana pe balobi ete ye pe soki lelo azwi bokonzi bango bakangi maboko baluka bamusicien na bango baluka pe baorchestre na bango oyo ekobeta kuna na mboka po ete bango balobi ete balingi bahypocrisie ya boye te bandeko kokamwa
komona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali kosala makambo na CC oyo ndenge balobaka na ndenge ya Kinshweki. Boza komona ndenge nini ye moko azali kondima penza ba makambo oyo akoki kondima te oyo akoki koloba ete te bozali bino na bino bana mboka ifo koyokana ebongi apesa conseil. Un démocrate papa oyo azali kolinga azala président ya bapeple nyonso metala ndenge azali kosala division. Bazali koyebisa ye makambo ya miziki azali koloba ezali malamu ndenge bosalaki donc ate vraiment na kamwe oyo nyonso tu kaka oyo mpona nini alingi nde badiaspora bafaire gonfler kesi ya parti ya UDPS me bapeuple tolobaki ete tozali radio Zumel 1000 tokobanda korevele bino bamakambo malembe ndenge ezali wana tozali na baelema mosusu tozali kodecortike yango malembe tokoprojektele bino yango na mikoleko ya mpe bokomona eloko nini oyo tobombeli bino. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.